La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso bolanda Irsi Botelwa TV. Bandeko nanga mbote esika nyonso bozali. En tout cas, toyeli bino likambo oyo. Naza sir depuis makambo ya mama Moyindo oyo ezoleka na internet. Bomoni nanu Irsi Botelwa TV te. Aya kolobela yango to pe aya kosala émission concernant makambo oyo. Mais eloko ememi biso vraiment na internet lelo toyo kosala émission eza par rapport ya réponse oyo. Maman Nabiso Gabriel Bolembo TV à répondre pour na makambu ya Maman Moyindo. Alors biso nyonso balanja Irsi Botelwa TV tozape bato tolandaka internet toyebi ke comédienne na biso Maman Moyindo oyo azalaka bongo na Angola autaki kobungisa mwana na ye ya mobali. Après kobungisa mwana na ye ya mobali ba comédien ya Congo ba decidaki basalela ye contribution baselele ba cotisation car ndenge ezalaka batindela ye tant que ndeko na bango auti kobungisa mwana. Alors likambu yango oyo balingaki basala bapanzani boyebi ka ba comédien na biso nde bazalaka babandaka likambu basilisaka te bapanzani na bango na groupe na bango kuna bapanzani makambo ebebi kuna ba makambo ebebi ekomi oyo boye ba makambo ebimi ebele bato na bato babimisi ba makambo na ndenge na bango ba audio ebimi balobi paraît-il mwana wana zalaka ya Maman Moyindo te ali tendresse aye ko bimisa yango libanda ya groupe donc ebimi na ba émission ba propos oyo lobamaki wana ezaki vraiment kitoko mingi te. Eza pasi mama oyo abungisi mwana ye ana pasi na motema aya koyoka pe makambo susu ya boye. Alors bandeko na ngai Irsi Botelwa TV pe azwaki mwa parti ndambu ya Gabriel Bolembo TV ono otiela bino siko botala ya Gabi asalaka théâtre oyo toyebi mama tumba ayaka toujours kotumba yaka toujours na ba parole moko ya malamu te. Alors na otiela bino bolanda mama na biso Gabriel tolanda ye na kimia nyonso e osala malamu mingi. Soki eza mbano liboso koti na Irsi Botelwa TV comme habitude quand nde tolobaka si c'est la première fois au s'abonner, au commenter, au liker, au partager nzamba lola ako pambola yo. Partagez biso partout Facebook, WhatsApp, Messenger car ndenge ezalaka donc bo partager vraiment partout et aux malamu mingi. Tielanga j'aime bien nzamba lola ako pambola yo. Tolanda Gabi Bolembo TV. Internet ya Gabi Maman Moyindo uto kufila mwana ye ouais bato babengi nga pe mingi ya Gabi ozo de l'autre côté vraiment internet ezo yinda kuna babi Moyindo bota te ceci cela ya Gabi ozo de l'autre côté boy donc Maman Moyindo to ça pas mettre pas ye on dirait que okutanga ya que okutanga ina za pa mangwau to évoluer na Maman Moyindo tant tobetaka masolo tovandaka tozala ba tournage tobetaka masolo ba vina biso Maman Moyindo abota bana 5. OK Abota bana 5 mais malheureusement aza osimba bango te. OK Oui, Maman Moyindo aza pe na mwana moko batikaki pe na ndeko na ye. oui Mais mwana ngo pe avant mwana Moyindo akufa mwana ngo pa kufa. Oh yes vraiment mawa grande fille mwana ngo pa kufa ki c'est sûr ba sera pe tozala na Angola. Tozala na Angola on dirait. Mwana batikilaka pe na ndeko na ye akufaka. Donc apparemment Maman Moyindo asimbi mwana te. Donc mwana ezalaki ke mwana ye oyo bafanda bazalaki na ye po mobali oyo. Ye nde mutatikalaka ye nde mutazalaka ye mutatikalaka ye nde mutaevoluaka mais toyebi te pourquoi esali ke bana nyonso basila ye boye toyebi te ozomona
eza likambo ya pasi. Oui. Ya likambo ya pasi bazoba ke moyindo abota te na vie te. Kolela nazolela po bapesa mbongo. Te. Ata soko abotaki te. Mais soki kaka ebokoli mwana wana. Aza mwana. Eke ozwaki na bas âge. Ou bien ndeko no akufa tikelaki yo mwana wana. Aza mwana yo. Yo tobokoli ye, aza mwana yo. Mais wana akufi mwana moyindo. Aza kaka mwana to nga tosaleka cotisation. Oui. Vous comprenez? Mais moi, non, Koufi, aza enfant biologique. Il y a un maman moyindo qui maternité à Boti, vraiment. Aza mwana na ye. Si tu as théâtre, moi naza muke. Vraiment. Moi naza muke, akufi na 31 ans. OK, ma ouais. Donc maman moyindo bana na ye basili. Na oyo ba confia ki ye. Na ndeko na ye akenda atikela ye moko azwa mwana wana abokola. Ye pe akufati na ye. Donc ils vont sortir bazana basili na bango. Vous comprenez? Donc conseil na oyesaka moyindo kuna minute oyo eza pasi moyindo so susu mwana bimisa. Ce qui nzamba intervenir te. Donc conseil na opesa ye avant dans l'église moko. Oui. Très capital. Avant dans l'église moko. Ozomona. Atika ayawa yango nde esalaka ke oza na stabilité te. Sata koko ya pemba moko sakani na yo posa na position te. Oui. En tout cas bolimbisi et soyo te nosaka obligé au peso conseil. Donc vanda les sika moko. Parce que ngada ebaki o mutali loba. Na surtout ki na mwe susu akena kimbangiste. Na surtout ki na mwe susu akeso ki wapi ngwana susu. Donc stabilité zate. Ozo monde. Ba église belé. Mabe. Olongwa okia. Mabe. Vendre sika moko. So vendre ke sika moko peut-être on se concentrer na moi na yebi ke bana bakendaka yo. On se concentrer na moi no atikala ki moko wana. Peut-être distraction ingeza. Engozala te. Nzamba zwaka, nzambe ndia zwaka, nzambe ndia pesa. Sangwa maladi ou bien bala moko ka moi. Il paraît moi na pas belaka. Abelaka bien. Asala abelaka moi ndeto yokaki ngazwaki mwana amemie na Angola da mwana ngazaka ni atikala na Kisasa. OK nde aye kokena Angola ngana okayeka keno moyinda bengisi mwana na Angola ngabi ngakuna bai po ani na Angola mpese bebi na ngobu sakatika luka levi na ye na Kisasa mais mwana imokabi kwa bengisa ki peut-être ngaza pembe na ye pour protéger. C'est ça. Si vous venez d'artiste et comédien, boyo, quand il peut pour vous aider moi cotisation. Toi ça. Vous savez et c'est évolué déjà. Pour toi, bah fouiller les motema. Muta na 50 ate. Azate, oui. Pendant ce moment 50 likolo. Vous comprenez? Déjà tous autres tcha déjà donc le mois bon amuke na mona ka mois 30. Au 10 ni les ate. Na poto ça ba 100 à 50, 100, 50. Donc, bazotia les mbons. Baotiele. Vraiment, eza pasi makasi kokufela mwana mobali vraiment eza pasi courage mamoyindo eza moto akosola kabatu eza ka nzamba lola bando nanga wana bauti koyoka eza ya Gabi. Wana pizza bauti koyoka eza ya Gabi mama na biso tumba o to bengaka na kombo ya Gabriel Bolembo aye ko confirmer que mwana wana kufaki azali mwana biologique ya mama Moyindo. Alors pourquoi ya Gabi a confirmer ngo parce que bato baleka ki na internet lobaki pe mingi babimisa ki yango lokola eza lokola tendresse azalaka na ba ya Gabi tendresse batinda ki vers même bakoti pe kutu komba sila o batinda ki epa ya Gabi na sila nde batinda ki tendresse pour que aya koloba ba bêtise oyo alobaki na internet. Yango bomoni ya Gabi vraiment aye pena ko clean combo na ye donc aye pena ko longola combo na ye na buzoba po bato belé balobaki ke yepe aza parmi bato batindaki mutu pour que aya koloba yango aye ko longola combo na ye na buzoba eza kitoko te eza vraiment kitoko te bandeko nanga bocho yoka ya Gabi ndenga lobi mama Moyindo 5e mwana na ye bandeko eza facile te mama o aboti bana na ye aboti bana 5 babandi kokufa moko ti na 5e ya suka kufi
boyebi pasi o moyindo aza nango boyoka ti azolobaki akoki komiboma moyindo akomi na niveau milobake nakoki komisala mabe nakoki komiboma donc akoki komiboma azoloba ngo azobimisa ngo na munoko na ye ke ntina kovivre eza lisusu te esengeli amiboma. Pourquoi? Parce que bana nyonso bakufi ye mbala moko, bana nyonso basili abota bana 5 bazwi bana wana nyonso 5 bokanisi aoza na esengo ya oyoka message oyo tendresse. En tout cas boka musanga ye bato internet, franchement biso bato internet en tout cas tozanga pe mawe, en tout cas tozaka pena na mawate po mona mutu apelisi na ye caméra aza na ye à l'aise ya koloba makambo oye moko azo maîtriser te po kaka yoki yango koyoka, po kaka ayoki yango koyoka apelisi ne pe caméra bandi pe koloba mama moyindo abota te eza mwana ndeko na ye asala bongo bapese mbongo azoloba na ye pe nayoki pasi kotala émission wana o tendance asalaki azoloba mpona mama moyindo esalinga mwa nzoto malili. Nayokeli mama moyindo mawa natali mama moyindo yango ndenge azolela mwana na ye azolela avec douleur natali douleur akibo mama ya obungisa mwana oyo boti ya obungisa mwana tobungisa ko tobungisi mwana ndeko yoki pasi makasi po mwana ndeko azaka ya yo bongo siko enfant biologique na yo nayoki pasi makasi kotala eloko wana tangu tendresse alobi tomoni pe famille ya mama moyindo balalaki pe kimia te bayaki pe koloba tomoni voir même mwana ya mobali don leki ya garçon wana oyo akufi donc garçon oyo akufi mwana oyo ya mobali ya mama moyindo oyo abotaki na ye mwana ye pa bimaka yaki pe koloba pourquoi tosala abongo bandeko na biso internet po ani tosalaka bongo pourquoi toyaka kaka na bafausse information moko bozomona pena ke eloko na oloba ekotumba Zaire eloko na oloba ekosala moninga pasi bino bokasi mama moyindo ndenge azolela wana aolela mpona bambonga contribution na bino ata lelo bocontribue bopesi $100,000 ekozongisa mwana ye na bomoi te ata lelo na contribution boyeli $100,000 bokitiele na mesa pa ekozongisa mwana na bomoi te bandeko na nga ekozongisa mwana na bomoi te esalele oyo mwana alinga asalele na avenir te mwana na mama moyindo akufi aza mwana mobali azalaka na avenir ya molai mwana mobali aza na avenir ya molai boyebi te lobi alinga azala nani lobi kuna vini elinga ozala ndenge nini mutu moko ayebi yango aza te bino bokasi bambongo na bino bocontribue wana oyo esalaka bamakelele wana oyo ezake lelo soki botie bambongo ebandi lobi kuna nga na tiaki boye yango nde kobongisa vie ya mama moyindo. En tout cas aire moko bacomédien botalaka pe aire mo pe bomoni pe mutu moko aye pe pa na bino pe mpona osala mwa ndeti tendresse ajour à théâtre te tendresse aza comédien te jour à théâtre te bokomona pe mutu moko aye na ngambu na bino bacomédien mpo aya kosakana na moninga bino comédien boyeli ye pe na internet bino nyonso bolobeli ye osala bien surtout ntango mpe boyebi ke mama moyindo oyo akufi aza mwana na ye biologique boya kolobela tendresse bobangaka nini boye na internet bolobeli ye ke eloko wana esala eza kitoko te ebima na ngamba bacomédien esala boye bolobeli ye eya kitoko te kolobisa mama batu kolobisa famille ya batu famille bakufeli bana pasi oya pe koloba mama moyindo ozokomibwaka bongo eza kitoko ata mokie te eza kitoko te mama moyindo aza na pasi ya obungisa mwana na ye akufeli bana nyonso 5 eza facile te toyoki ya gabi ndenge alobi mama moyindo avanda na église moko parce que baeglize ebele okotya esika bakododelo mpe bana eyebani te nzambe kaka ayebi pourquoi mama moyindo akufeli mwana nzambe nde ayebi nsima likambo yango eza nini babilo mosusu tolingaka kokotaka na bafamille ya bato te babilo mosusu yo ye na okako aza mwana mama moyindo te mama moyindo akufela abota te azokonfirme pena ke mama moyindo abota te siko bandeko mama moyindo ya théâtre mpo toyoki yango bandeko na ye mpe balobaki ke abota bana 5 bango nyonso bakufi ya gabi mpe yo alobi ke mama moyindo abota bana 5 bango nyonso bakufi siko bana oyo ye azolobaka tendance aye kolobela na biso ke abota te baza bana ya nani bana o tendance abimisi lelo ke mama moyindo abota te mama moyindo boye po alobi yango ebele alobi ebele ke mama moyindo abota te
est-ce que azalaka to alobine ka ndenge internet ezalaka tika ka aloba bamona ye aye koloba eza kitoko te eya kitoko te bandeko na nga tobenga mama moyindo bacomédien oyo bobomi lembisaki motema ntango boyoki kaka ke tendresse alobi ke mama moyindo wana mwana na ye te bacomédien ebele bayaki kotia contribution. Imagine sikoyo bato oyo basangani na bango mpo batia contribution ale grâce na yo mutu moko oye obandi koloba sala aza na mwana na ye te abota te boyeboye obandi koloba mpona kaka kopekisa bato bacontribue te mpona mama moko boye. Alors sikoyo soki mbongo wana elingi kosunga mama wana mbongo wana elingi kozala lipamboli makasi mpona mama wana ntango yo ye olobi bilobela bato bakanaki kotia mbongo baboyi kotia mbongo mpo yo oye olobi bilobela ya nzambe akofrape yo pour rien. Mama bato mosusu alingaka bika na bambongo ya bato mosusu bambongo wana elinga kosunga ye asala bamatanga mosusu mbongo wana elinga kosunga ye mpenza asala matanga mpona mwana na ye me yo ntango yo olobi bilobela yaya kanda nzambe koya kokitela pa bino kanda nzambe ekitelaka bino te kanda nzambe koya kokitela pamba kanda nzambe koya kobeta yo pamba penoka kanda nzambe ebeti yo ekoya kobeta yo pamba. Bandeko moko à un moment donné il faut laisser. Il faut botika ba monsieur zangatina. Il faut botika ba bloc zangatina. Moi ça na pas sur bungisa mwana e bana 5 na mbala moko. Ça fait mal au cœur. Et pas si muta ke bungisa bana 5 mbala moko, bana 5. Bake ko kufa o akufi o asuka tikala kipe wana kufi. Et pas si bien aimé to tika biloko wana. Et kitoko te. Eya kitoko te botika ba émission na bino bozaka nango moko soko za na posa ko sala émission te vanda na yo kimia banda ta côté en internet o sala au journal maté au tien internet ke boya ka ko sala ba blo mo boeza kitoko te eza vraiment malamu mingi te. En tout cas toyoki ya Gabi batu banda ko zela ya Gabi pe atumba batu banda zela ya Gabi pe comme ya za mama tumba e na batibele bazela ki ya Gabi pe aya ko tumba internet pona likambango batebele bazelaki pe ya Gabi aya kotumba internet mpona likambango mais malheureusement ka ande balobaka nzambe pe akangi na ya Gabi munoko comme ya Gabi pe ayebi vérité ka moko o ya yebi yango pe ayeka koloba awa. En tout cas nzambe azalokumu. Merci beaucoup ya Gabi toyebi otumbaka mais cette fois-ci otumbi na ote olobi na okaka vérité de vérité oyo yebi yango nde kaka oye koloba. En tout cas merci beaucoup nzamba lola apambola yo boende ezalaka boende biso tolingaka tango likambo eza nango bongo te boye pe bolobi yango boloba comédien boya koloba ba comédien il faut botemela moi so aye ko bebisa aye koloba mabe pona mama moyindo il faut botelemela e eza d'autre part eza ko bebisa réputation ya mutu vraiment d'autre part eza ko bebisa réputation ya mutu ko bebisa réputation ya mutu eza kitoko te et qui to côté bomoni pe famille mama moyindo ba telemeli pe likambango pour la tendresse. Vraiment merci beaucoup bande konanga na yaki ka koyokisa bino maluba ya mama na biso Gabriel Bolembo na yaki vraiment kotiela bino maluba ya Gabi boyoka yango boyoka pe nini oya Gabi abimisi boyoka eloko nini oyo eleki po bato balobaki yango na bandenge mususu me eza kitoko to pe eza sengo ndenge toyoki ya Gabi pe aye azaki pour mama na biso moyindo alobi pe vérité pona makambango ndenge elekaki. En tout cas merci beaucoup bande onanga to partager s'il vous plaît car ndenge ezalaka soki bo kotimba liboso na chaîne na biso. En tout cas partager émission nzamba opambola donc partagez s'il vous plaît, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, donc partagez partout nzambalola ako pambola bino bandeko na ngai na système a bien sûr que ça peut mbalano ya liboso koti tango s'abonner kobosa na te cliquer cloche ya notification donc kobosa na te tango koti mbalano ya liboso o cliquer cloche ya notification et ça la prochainement tango Irsile Botelo TV a lancer ba analyse na ye et comme là esika nyonso okozala yango tolobaka mingi il faut cliquer sur la cloche des notifications. Merci beaucoup. Ngana bien tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est sous a zongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.